Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous? Merci beaucoup d'être connecté sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Vous informer, c'est notre souci majeur. Partagez, aimez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez averti. Je vous aime, je vous adore, mes amours. Toza toujours dans le dossier Kuluna. Dans mon vidéo, oyo, je me suis dit, nako lekango te, to partager, on a bino ba abonné. Il y a Bibiche Mbombo officiel. Bakuluna bakata policier liboko moko na misapimi bale. Ça fait mal. Vidéo obozo mona o eza passé policier azolela. Donc batouana tellement ba preuve ezala kité ba libérer bato bakata ki policier loboko. Bandeko na ki passe na motema, je me suis dit mon kilo eza mambo belé. Alors on chez la bino vidéo boka explication. Il y a passé il y a ndeko na biso papa na biso atikali inapte alors ça le loko moko te na vie ba policier ba genre ya boye ceux qui sont dans ba pays développés gouvernement kozoye en charge na vie na ye arotika la ko souffrir na vie na été gouvernement kozoye vie na ye en charge mais oya biso ba lobi peine de mort ba longoli peine de mort eza kututé alors mais c'est Constant Mutamba siko autorisation wana azwaki wapi pona koloba peine de mort pona ba kuluna. Alors mes amours, sans plus tarder, tout l'endroit dans une vidéo oyo et puis on se retrouve tout juste après. Si tu n'es pas encore abonné, faites-le maintenant, abonne-toi, partage, likez vidéo, commentez sans oublier la cloche de notification. OK? Let's go. Bozomona nenga na komi boy. Ba peuple. Bozomona nenga policier azokoma. Ba peuple bazo kata bango ba titi eske likama nengwana atana nzambe oyo azotala biso atana nzambe akolinga biloko boye salama pe bino bozo sepela bozo beta maboko tala lelo ngani na koma vi na ngai ebeba est-ce qu'on conseille so musala comment na danger na ko sala musala ndenge nini liboko yango esimbaka mundu liboko yango esimbaka bato pona ko kanga tandis vie na komanango yango na yeko se on a droit de l'homme tandis vie o ngana komi nango o bino bozo kota bozo lobake non police azo sala musala te police azo sala musala ne makasi ne ozo ebele poso ki to yebiso nyonso en tout cas bokomona tozo ebele tala vie na biso ndenge tikali nazo zongela ba ndeko na ngai ba kongoli policier azai sona loboko te laksa dete laksa policier azai sona maboko te kuluna nda kati loboko kuluna kati policier loboko moko bozomona ya gauche ezate ezaya kokende bakata loboko bakenda nango atikala komona loboko te bakenda nango alobi achango na nzungu te o bachaka na nzungu mususu ngai bakati loboko o koto misapi misato bakata ikwea muto akati yango eza kuluna etumbu nini faut bapesa bakuluna nalingi yo benga na en direct likambo ya droit de l'homme policier atikali malheureux ndenge atikali bozana eloko sute azana mwasi azana bana na mboko eza normal l'état il faut azoya en charge tina suka liwana ye ta accident ya travail bakati loboko atikali inapte aulie sa bana ndenge nini avec 5 enfants azana mwasi bana pe bazotanga voilà des personnes à soutenir moralement financièrement nous devons le soutenir et sengeli totia e maboko abundi pona mboka azui embuscade au bakuluna bake ko bomaye parce qu'il a été honnête envers lui-même. C'est parce qu'il a servi le pays. Soda tikali bosa loboko. Kuluna vandi kimia.
police a kangi, police a tini na parquet, magistrat lobby faute de preuve. Finalement, babimisi batouana plus tard. Babimisi bango a se retrouvé na quartier, a kaneli motoyo, a kangaki ye, ba yeko sala ye mabe, ba kati ye loboko. Est-ce que ils ont fait ce courage dans la police pour continuer au Moussala? Mais en même temps, bah, tu droit de l'homme, baza pembeni. Député à Missouri, Lix, a commis, il y a Zamutaza évolué à Kendaga États-Unis, à Kendaga Londres, à Kendaga Paris. Il y a eu droit de l'homme. Les députés ou la députée veut protéger Banoui. Face à cette situation, vous trouvez ça normal? Et Constant Moutamba veut appliquer la peine de mort? Quelques individus mal intentionnés, avec des sentiments du M23, préfèrent protéger ces enfants-là, parce que la procédure, bah, voie à recours, bah, le bélango français, mais moutou atikali sans le beau kwaza, il bosso l'angaya. Le beau kwaza, t'es là, qui ça le beau quoi? Le beau kwaza, t'es. Azan a le beau côté. Atikali sans le beau kwaza. Koto mi sapi, atikali mi satou, mi bale bakati, na bakuluna. Koto le beau kwaza, t'es na gauche, le beau bakati. Bon, on va prendre une petite pause. On revient, je vais ouvrir le téléphone. Alors, tu as un téléphone opérationnel. Boeb Sanga, il y a peine de mort. Likanisi ya mabeto ya malamu. Policier azali boso na bino bakati. Bon, so yi policier bakati boy. Nzete ya mobesu, bon mobisu. C'est trop. Nzala eza raison ko bateke mutakomi kulu na pona nzala. Mobisu no sto botami na famille ya bato ya mbongo te. Malgré nzala, to ko zala bakulu na te. La vie est faite de choix. Et puis, au leba yi bakaka ya pamba, mais bakomi peko bomba batu. Kokote la batu na kati yanda, ko violé na ko violé. Oza sur la vidéo ba Keren, ya garçon toza ki na commissariat, si tu as cette vidéo, il faut me la mettre. O azo expliquer peu clair, tant to gena na opération, to violaka. So yi to koti to zubilo, so to kuti résistance, moko aza expert ya ko violé. Ya tambola kamela déjà ba kifaro avant. Amelaka ba café na ya avant. Amelaka motu rouge avant. Bazala 4 opérations, mais il y a un expert. Un département ya viol. Pendant l'opération. Baninga bako kata. Bamisu bako iba. Mais il y a domaine na ko tate, azalaka déjà bien chargé. Soka kota zo ga mwasi azawa. Akuta mama, akuta jeune fille, et sengeli a violé. Bato abongo lobité, faute de preuve. Il faut la procédure. Il faut vider les voies de recours. À interjeter appel. Ce que vous dites là est vrai. C'est la procédure. Je ne vous refuse pas le droit de nous répéter la procédure. Mais nazo linga ba violer ndeko na yo. Nazo linga ba kata ndeko no loboko lokwa bakati policier. Nazo linga ba sala ndeko no mo mabe. Nasuka to sala interview yo en tant que juriste qui dit les droits. Oye sabiso. Yo en tant que militaire droit de l'homme. Oye expliquer biso ba texte ya droit de l'homme. Mais ndeko no azan hôpital ata mwana na yo. Je voudrais ça. Nagina mona député va violer mwana na ye. Ou bien va sali mwana na mabe pas ba kuluna. Pas intentionnellement la part na biso, mais d'une manière accidentelle. Si ko to tout na yo na suka ke dit les droits. O expliquer biso na nous arandeni. Nagina mona pe magistrat boko zo courage, ya ko libérer kuluna o ya violer madame. To ça la bien. Kuluna côté la bino na ndaka violer madame. Yo sko magistrat o ki ke muninga na yo a libérer kuluna pour la faute de preuve. Quelle sera la réaction de ce magistrat-là? C'est ce que je vais entendre. Je vais entendre. Moto ya kufeli tatande a konsola ka moto a utiko kufela. Oui, frère, moko pora ko sexabio moke. Frère moi kufela ki mwana. Batu ba ye pembeni bazo consoler frère moko a ye pembeni ya eza mwana Dieu a donné, Dieu a repris. Frère azole la bazo habité Dieu a donné, Dieu a repris. Bazo si ben kolela te okobota kaka kolela te. Atiki kolela. 3 mois après frère ala kufeli mwasi. Oyo, oya ki consoler muninga kufeli mwasi. Oyo soit kufela ki mwana pa ke consoler non l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, soit fort ko bala kaka. Frère habité yo kufela ki mwana o mwasi. Akufeli machine ebotaka. Yo kufela ki boele. Il faut passer par cette expérience pour comprendre la douleur ya o mutaza koyoka. Lisolo ya kuluna eza mwasi ya zemi na munganga.
Munganga zo expliquer moi si azemi douleur oya koyoka so akeko bota. Oyoka ba contraction à 4 heures obandoyoka boezo lemba obandoyoka likolo. Wana explication à docteur. Mais douleur moi si azemi ndazo quand même. Bozo expliquer phénomène kuluna. Mais victime a telemi liboso na biso. Policier en tenue. Policier en tenue. C'est inhumain ce qu'on a fait à ce policier. Makati policier loboko aza sur la loboko te. C'est inhumain. Tout le monde a loboko. C'est inhumain. C'est inhumain bandeko. Comment policier a kotika la boye pour la moussala. Et ça te kakendaki koiba. Parce qu'il a dénoncé. C'est parce qu'ils ont arrêté. C'est parce qu'ils ont fait une opération contre le Koulouna. Koulouna tira policier bo. À 4. Combien de batou ba dénoncer? Le loi kenda ko banga na mitema ya batou. Merci. Batou akoma ko banga biso ito dénoncer ta ko ba ko bima ba ko balukela biso. Allez à Ngaba, allez à Makala, allez à Kisenso, allez à Changwa, Kingasani, Kimbanseke Masira, quel est l'Anjili, quel est l'Angaliema, quel est la Kingabwa. Des fois, vous avez la peur de dénoncer Bakuluna. Pour ça, vous dénoncez à Tabakangi et Lelo. Ah, ok, de wapi. Ok, on a parqué. Après parqué. Bakosambi, sa faute de preuve, on va les libérer. Tu vas libérer. À cause de la démo 7 fois dans notre moto. Quel sort pour le Kuluna au Congo? Tu pas qu'on la bagon bafuta. Tu respecter la voix. Babeta bagon condamné de mort. À quand la fin de cette mélodie? Que pense le Congolais? Que pensez-vous, peuple congolais, par rapport à cette situation? Moutamba hausse le ton et puis aza pour appliquer peine de mort. Bolingi yangoto bolingi yangote. Pour binonde ba victime, vous devez vous prononcer par rapport à cette question à travers les numéros affichés au bas de votre poste télévision. Benga en direct, pesa point de vue na yo. Kozala moulaïté, pesa point de vue. Peine de mort pour ou contre, pesa raison na yo. Ouais. Voilà, botala état zando il y a avenue du commerce Ezali à Congomani, en direct avec un autre militant. Botala état oyo à commerce Ezali. Le 17 janvier 2025, nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Voilà. Savoir qui est ta famille, ton ami, et le vrai amour. Oui, c'est les règles de la vie. Yonde bakina bari baleli bachombo
Omoni oyo betoile étoile yango oyo ozomona yango te yango oyo nde étoile soki azwi yo okozwa réponse yo moko mondele asalaka ye ya brio ye moko ayebi réponse azali DJ mais aza capitaine d'équipe le capitaine de oyo nde guidare donc nyonso oyo ezala na mokili eza na nzoto na ye mosusu ye oyo demo na mapapu oyo nde mwana ntuka na bango oyo nde tozwi no kapi baoyo bazoterrize koto kapi wana do bato bamona bagere bazolanda bazolanda biso na auditorat yaka mbangu awa soki bayokaka bayibi bie tosali mwana likambo moke ezanga na motuna makolo baya kotuna te bayaka mbala moko po babebisa morale na biso mais tokoya morale okoya te tozali kaka mot de la fin yango wana bakende bango baye bakangi tuci bayeso atina kokoete bakomofilmenga yosala mosali aza na nga ayimbaka na nga oyemba oza na orchestre nini yanga orchestre ya quartier orchestre yango eza wapi okiti kuna baoyeba teke yo oza na ekiri te bayeba osala nini masoneli 5 mois sime libisaka combien de blocs c'est que si maman des accarettes blocs voilà auto nganda kwa ndenda kama bacheo auto kama olela indeni na matanga konde wona kufi folela olela indeni na indemo nanga akufi na osani ah olela indeni ah olela kasi ndenge nini te toyebana wema uti matanga Kala, sans automatique, quand tu meurs, tu vas la presse à augmenter. Alors mes amours, j'espère que beaucoup de la vidéo nyon songa na chelibino ce genre de vidéo et à ma vidéo moro et pe ça passe na moté mais ils ont fait couler les larmes. Ils ont fait couler les larmes partout. Bon moni bino boko papa ya policier ya kuluna wana bakata maboko wana ça fait bakata déjà ça fait longtemps. Oui, tu as dit que ba policier mosusu batika ba infirme bongo eza po bakenda ki guerre bakenda ko bunda bakata na maboko bakata na makolo mingi ba policier genre a bongo bakoma ba malheureux bakoma ko senga batu bambongo batambolaka na babar batambolaka partout na banzela ba osenga les sungi or basalela kimboka
Alors nako sabinote depuis nga na ya na mboko Afrique du Sud non na mona policier te to soldat te ya liboko ko katana to na moi défaut mo non na tikolo mona ti bato basa na Afrique du Sud na ebité ceux qui ba contredire nga ou comment ngai na tikalo mona te mais auto yo kaka toyoka ke no bazana ba centre na bango batongela bango do bazana place o batongela bango bafandaka ezala ba personne vivant avec handicap ezala bato batambola na ba chaises roulantes oh bato ba koka oh ba aveugle en tout cas na mona ka bango te ngano na tika le mona mutu mon ya genre bon na circulation te bato ba vivant avec handicap bato ba vivant avec handicap na tika ko mona bango na circulation te mais o biso toyo kaka batongela bango centre moko baza quelque part babatami parce que gouvernement ezozwa charge na bango. La fois passée il fallait na kota na bureau moko na kene pour na moko boye na bosani na koti na vidéo moko ya homeless development quelque chose comme ça donc bazo s'occuper kuna office wana ba s'occupaka kaka na bato balala kalibanda donc ba fazer ba sans abri donc office wana et s'occupera na bon donc et landela bango mouvement na bango donc soki o bomi mutu ou bien osali mutu mabe donc bako kangwe pas l'état donc l'état reconnaître que no bato nde balala kana nzela l'état ebi bango je ne sais pas ce ba pesa bango biloko so basala na bango ni na ebité mais ngamo na mituni nde maman expliquer habité office o eza pona bato ba homeless et bato mo ya genre bongo nabi oh même beaucoup ça organisé. Donc on va chez tout le monde dans nzela balala kana nzela mais baza pe na département na bango na bise ki mboko esa organisé mais tala siko na Congo policier bakati maboko pa ya kuluna mais lelo balongoli ba peine de mort mais est-ce que loko esa ko favoriser ba kuluna ba augmenter encore pour sawana ba augmenter encore pour sawana yako boma bato yako sala mabeto ndengeni nazo yebate eloko wana c'est quoi au juste c'est quoi au juste c'est quoi au juste eza nini non lingana comprendre eloko wana nzamba mekampe ko expliquer ngai nazo yebate soki eza nini tellement ba policier parce que papa wana bimi alobi nazanga moko te toza ebele eza na policier mususu kulu na kata ye loboko akati ye loboko akenda loboko wana bandeko est-ce que eloko wana est-ce que c'était le moment de dire même pas balongoli peine de mort ou bien balongoli et bako exécuter bangote mais ce n'était pas le moment balobelango ce n'était pas le moment oui droit de l'homme à côté pour l'homme ce que droit de l'homme ane protéger kaka bato basala kamabe siko bato baza ba victime ba rozala protéger te mutu akati mutu loboko babo mete ba protéger te yepe fa bakate loboko te mais il faut pour ça la bongo soki obomi mutu pe ba roboma yo soki okati mutu liboko okati en plus mikolo on dirait bazana on appelle ça comment on dirait bazana en fait comment je peux dire on dirait bazana volonté ou bien bazana eloko wana ekokimanga donc bazana envie wana pour ça wana ko kata kaka bato maboko donc mosala o bango bazo sala eza ya ko kata bato donc kata bazo kata bato loboko tout ça c'est pourquoi nyonso wana pona nini bandeko biki na fandi natali nabi nzamba sunga mboka na biso franchement je vous dis nabi nzamba likolo asunga mboka na biso parce que oyo is too much ça c'est trop ça n'est de trop policier n'est pas le beaucoup atikali inapte parce qu'on travaille avec la main avec le main so lingo sala oui le beza travail moko travail intellectuel ma beaucoup il faut ça le mouvement ma beaucoup c'est très important dans la vie à mutu au cause na makolo mais le boko est très important avec le boko oko kwanza oko lia oko simbeloko oko kiko koma oko simbeloko le boko est très important dans la vie à battre ce que ça le boko to ça ni ça ya ka lokolo oui tu es que ba policier pe mingi ba sa pe victime à biloko wana parce que ba sala pe bato ba dégué belé wana to ko boyango ti
ba policier mingi ba côté là ba tuna bandaku ba policier mingi ba yiba ba mbonga batu ba mauvais sort eza tellement ébélé na ba moya ba policier po ba sape ba te mabe ébélé hein oui toko lekate to ba doku misaka mutu et aza victime à cause apena mabe ya sala mauvais sort mo boye tellement zo luka ya le ba yeux ko na nzela ba kuluna ça peut se passer comme ça toko ba batu nyoso ba victime te ya aussi des policiers ba moni ça ba tout passer ngana bino to mona ba image. Et ça, les policiers musu ba coopérer à peine ba kuluna. Mais comment on a elobeli ya papa oyo, il est sincère. Alobi ye ba kata ye maboko. Et pas nini donc qui franchisme na ye, qui monte ma polele na ye. J'espère que bolandi vidéo ndenge ba expliquer na ba vidéo na otiko tshela bino. Mangwa kuluna oyo apparemment batu ba lembi na bango. Kuluna peut à comprendre déjà que ata bakangi biso tokobima. Donc, kuluna komi, soki policier a kangi, a kaneli policier a kate machette. Siko biloko aboy, est-ce que biloko me constant mutambananu? N'habite qui l'avait donné l'autorisation? Parce que l'oro nyonso, oui, osa ministre de la justice, mais osa pena bateau, baza li kolo na yo, ba pe ba chef. Est-ce que avant ba condamné ba tourner dans la peine de mort? Est-ce que président yebaki? Ba chef ne ba yebaki to ezaki loyer mo kwa chaki. Mais tala lelo. Quand on dit que non, aucune exécution n'a été remarquée, ce qui biloko ni noa bazolo bana ba français belé wana. Oui, ba longola peine de mort, peine à la capitale ba longola. Mais batona il faut pas subir, il faut pas nyo comme ba yoka passion ba yokisaka bato. C'est comme si bat bazo encourager. C'est comme si mamboyo ezo pesa su kuluna ebike non ata bakangiye ba robomala bango yete. Arobimara na un jour. Combien de kuluna bakanga bakimisa? Combien de policiers ou bien de ba OPJ ba obakanga ba kuluna wana? Soki azwira mbongo ebele aleki akimisi ne kuluna. Soki famille wana bazala ba ona mbongo. OPJ osani, akimisa ne kuluna. Il a besoin d'argent. Ah, na pour ça mbongo. Donc au moins la coopération eza par-ci par-là, ça dit cop likolo ya cop. Cop nde cop. Bandeko. Non ki motema pasi. Na mitali bonabi a mboka na biso ya na chance te. Franchement, je vous dis. Au moins mboka na biso Congo, eza na chance te. Bota la vidéo na chez Libino Avenue Commerce. Avenue de la Commerce. Bomoni ondegeza. Bomoni Avenue Commerce. Atabino moro Avenue de la Commerce. Bota la ndengeza. Nzambe na ngai. Nathalie Wenabi non. Enough is enough. It's too much. Ça c'est pas normal ça. Et ça normalité. Et ça normalité banda lelo ti lobi kuna et ça na normalité. Mais nzamba likolo asunga. Nzamba pesaka Congo na biso makasi. Nzambe abate la kaka parce que apparemment makambwango oui makambo biso tokoloba na biso tozoloba parce que nous sommes des Congolais. Tozana ba frère na ba sœur ya bazana Congo. Tozo ebate ba mso bazana ba quartier différents. Na ba quartier na pe ba kuluna ba kozala. Donc kuluna komi ko bang donc population komi ko banga kuluna kolekata ba policier. Policier a komi ko banga na kuluna. Population a komi ko banga na kuluna. Donc kuluna komi au-delà. Parce que nini azana lichette. Campagne ya machette wana bako kanga ngonyo sote. Ba compagnie nyonso te ka machette ba kangi yango. Bokoti bosali patrouille na ba quartier nyonso. 2h du matin. Bosoki bomoni mutu na nzela bokangi donc 2h 3h mutu oza na nzela te. Avant aza na nzela bosali système à carte d'électeur. So ba renforcer sécurité. Ba kuluna ba kosila. Pour ceux qui te trouvent na mamba ba kuluna ngo, c'est comme si baso coopérer na ba konza l'état. C'est comme s'il y a quelque chose caché là-dedans. C'est comme s'il y a des gens qui protègent les kuluna. Na ba avocat à partie civile, ne ba ope sanga kanda moko. Ba avocat à partie civile. Ba avocat bazo défendre ba kuluna. Nazo ebate Jésus. Ah nzamba sunga. Nzamba sunga Congo na biso un jour ekobonga kaka. Po Congo ne bonga, il faut nzamba sembolara loboko na so nzamba sembo loboko. Congo wana ekobonga nango. Alors merci beaucoup, merci énormément na bino ba abonné à Bibi Chombomo officiel. Merci na ba like na bino, merci na ba commentaire na bino.
ezo sala biso vrai kitoko ezo pesa biso le sou makasi ya ko salela bino musala. Merci, beau partager, beau aimer, beau commenter, sans oublier la cloche de notification. En tout cas, merci énormément. Biso awa, to salaka musala, to la bino ma vidéo, to partager on together na bino. Et le bino bo sala beau partager kaka. Beau partager, beau aimer, beau commenter. Yango ndezo pesa biso makasa ko salela bino musala. En tout cas, merci énormément. Na abonné fidèle. Tu as besoin que tout ça ait le promotion. Il y a œuvre na yo, il y a musala na yo, quelque soit pardon, anything. Osana posa to le belango na chaîne na biso awa, n'hésite pas surtout de nous contacter. Contacte-nous, partage la vidéo, aimez et commentez. Et ko pesa biso makasi lisusu ya ko travailler toujours pour na bino. Merci énormément na abonné fidèle. Bon bazara toujours wana ceux qui te poster vidéo bayaka pour bayaka pona ko ba commentaire. En tout cas, merci énormément, ça me va droit au cœur. Beau partager 2025 avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors merci beaucoup. Quant à moi, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro de notre émission 100% news et analyse qui est présentée par votre humble servante Bibiche Mbombo Plasma Omega. Vous informer, c'est mon souci majeur. En tout cas, merci énormément. On se retrouve next time avec un nouveau numéro de votre émission. Je vous lève, je vous aime, je vous adore. Bye bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.